Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona biloko. Misu na bino témoin bandeko. Tobukana te, tala biloko ya malunga ba chemise ya bien pona ba papa. Banoko balula kolata. Ba tonton. Tala ba biloko ya kitoko. Oyo tolingaka. Ba mama boza wapi. Yoka bateni ya malunga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na ye yangwana ezoko s'affiche. Benga passe commande na o batantini o balula kolata. Tala ndenge bilambe ezoko lenga. Mama na ngai. Ye wana tozomona papa na biso Charlie Lubulu. Tala ba robe ya mariage ya malunga ya kitoko. Mama na ngai. Basware yango wana. Abenwe. Bakombazia mikwelwidie. Milele mimbote. Bandeko tobenga Charlie. Tala ba robe soirée. Bateni tolingaka ba jean. Mama na ngai. Tala bateni ya bapapa. Bapapa o balula kolata. Bapapa balula kitendi. Nabimisi sekele libande. Tala ba chemise ya malunga. Bandeko tobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Ou passe commande na yo après quelques jours okomona biloko liboso a porte ndako. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ko hésiter te ko banga te ndeko Charlie asungi biso. Tobenga. Abenwe bima bimbote ku Charlie Lubulu. Bandeko tobenga ye mama nanga biloko kitoko bandeko. Tobenga ye oyo. Bonjour, Nabisika nyonso bokolanda ngai partout dans le monde entier. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Na mawana nzambe na bolingo na ye. Abateli asungi a facilité. Ya kopesa nga lisusu ngonga pe makasi. Ya koya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Topesa merci na nzamba lola pamba te azali bolingo. Merci beaucoup. Nabino nyonso bozali ko continuer ko intervenir na ba masolo na biso ezali ko leka. Vraiment merci beaucoup na bosanité baba kami kati na chaîne oyo kati na famille oyo ya Lola Masolo TV. En tout cas merci beaucoup. Nabino boye ko bakama. En tout cas bo continuer ko zala bo partager ba vidéo bo aimer et ko sala ngai bien makasi o eza petite sœur na bino. O ezali petite sœur na bino leki ya bayaya na ye. Donc merci beaucoup vraiment na bino nyonso bo s'abonner lisusu nzamba lola zongi la bino ya mingi koleka. Bandeko Cross Agence ezosala. Ndenge ka tozomona na publicité na biso na suka ya lisolo ezosala. Ozana posa kotinda mbongo contactenga ba okene kotikela bandeko mbongo tina porte ndako. Charlie Lubulu peye wana bouti komona. Banoko balela molato. Batantini bayaya. Bobenga Charlie Lubulu. Boko se retrouver. En tout cas, azo sunga vraiment na ndenge moko ya kosakana te. Bandeko tomoni déjà na titre na biso wana. Tomoni tozo kende ko découvrir ngai na bino. Papa leki likambu nini yo na mwana na ngai bandeko. Tolanda ndenge kaka na lubaka munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te mungongo na bino ya Irlande petite sœur bayana ye mungongo ya Irlande yango yo bandeko ndeko apesi lisolo ye alobi bauta kokufela mama
sima ya kokufela mama leka mikolo mukie papa lisusu aye kokufa. Papa na bango azalaki na mwa ba moyen na ye atikaki lokola balupango mibale. Lupango liboso ezali o bango bavandaka. Ndako eza ya kosila makambo nyonso très bien babongisa en tout cas ndako moko kitoko makasi. Mususu wana ezalaki emisilelaki bien te mais ndako ya munene pe donc ba makambo nyonso basi babongisa batonga ezalaki na niveau ya ceinture donc inacheve na esila bien te mais en tout cas ndako ya kitoko. Tangu papa yako kufa ndeko na biso apesi lisolo bakomi kobenda na ba papa leki. Mais ndeko na biso amibotelaki. Azalaki deja na mwana oya bote pa na bango dona ye na mwana baboka makipa na bango toyebi makambo esalama na ngo tokola pe bongo na bandako pe boye ya na bino pesi ya bota na ya na mwana bokomaka koboka mandako moko boye pe leki pe aboti pe bokomi peka kobokola pe mwana na pe tokola bongo na bandako toyebi na biso makambo eza nango likambo asika te tokola bongo mwana kutola benga mama na ye mama abenga ke yaya toyebi ka biloko ndenge kendelaka donc ndeko na biso mwasi apesi lisolo alobike amibotelaki avant epa ya bapara na ye donc na ye na mwana baboko makuna papa na mama tango bakufi ye na famille na ya papa na baba komi kobenda na po ye mwana liboso na simane pa za mo baleki bi bande ko tolanda lisolo na bokebi nyonso mokilo etondisami na makambo ya ndenge na ndenge munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bande ko tolanda ko benda na telme lekaki makasi ba papa ba proposer bango ndako o bavanda wana eza ya kosila makambo nyonso na oyo wana eza na niveau ceinture bateka yango bakabola mbongo tobika nde ba pourcentage kendanga ba papa bazo ya bango pe bana bazo ya bango ndeko mwasi alobi te ekosala bien te o deja eza ndako ya kosila ya mobimba tovandaka wana kuna nano esili te soki moye ezalinga na moni bapapa na ngai botikela biso ndako ya mobimba bisika mama na papa batiki biso botikela biso oyo bino bapapa bozwa na bino ndako wana eza na niveau ceinture kala pete elingiki esila na eza déjà presque à la fin soki moye ezali boteka na bino wana bokabola mbongo oyo totikala na yango bapapa mususu pe kasi na famille bazali na bango d'accord na idée wana mais eza na papa leki moko ya sepelaki na idée wana te alobi jamais tous les deux ndako ekoteka ou bien soki bolingi toteka oyo ya mobimba bino bozwa wana ya ndambu bosilisa bo continue kofanda mwana mosomo no papa ekosunga te mbongo tokosilisa ndako wana ekouta wapi mutongi ndako asi atiki biso zaso na bomo ite tokende kosilisa ndako ya ndambu ekobana ndenge nini papa botika biso na oyo ya mobimbe se esila makambo nyonso bozwa na bino oyo wana eza na niveau sensible eza pe ndako moneta boteka bozwa pe mbongo ebele papa leka lobi ozwa no mwana mwasi lobi lobo okobala na yo lobi lobo okenda bino ozokangamelaka makambo ndako yango na makambo nini bandeko eza matata na mokilo eza matata bandeko kobenda na lokola ekomaki mingi baye komona esengeli bavanda na niveau ya famille po na koluka kimia bavandi kote mama kote papa banoko baye bavandi papa kulutu bango so tutututu na terrain likambu nini ezobenda akara makelele kaka problème yango eza nini yo bozokoka kobongisa te ba papa mususu na kati ya famille bazokipe na bango te bazomona ngo normal mais papa leki mususu wana alobi o akufa zaki ndeko na biso papa mwana mama na biso ye mwana bandi ko imposer ayebisa biso tozwa ndako ya niveau ceinture bandi ndenge nini yo mwana esengelo yo ka biso batata to loba tozopesa likanisi yo zopesa ba réponse na biso non nga na sa d'accord na ngote baye kotuna mwana mema kama zande ni abiki en tout cas ngana meka ko proposer ba papa soki moye ezali bazwa na bango ndako eza na niveau ceinture bateka mais ba papa balobi na oyo na wana kuna bateka ngo tokabola mbongo biso tozwa ya biso bonto yeba soki ndini tokosala na yango ou bien tozwa oyo wana eza na niveau ceinture tokene kosilisa bango bateka oyo ya mobimba yona meka ko mona ki soki tozwa na ya ndambo nana kopesa biso mbongo tokosilisa ndako wana papa lobi toza bana basi tokoba mwana ndeko na biso mwasi alobi nyonso ba échange bazako sala mingi na papa leki wana alobi onde bavande wana na René sika bango bavandaki ba papa musu bazale kona na banuko mususu bameki kotala bazongisi balobi non en tout cas biso tomoni mwana boko za na raison eza na ngoma bete ndako wana pe wana eza na niveau sensible za ndako moko munene soki toteki yango tokozwa mpungu ebele oyo eza deja ya kosila
bazala quand même bana oyo ba parents ba tiki dans ba boti na ndako oyo. Pourquoi tout est qu'à tous les deux? Pourquoi tout ne pesa bango na oyo eza na niveau ceinture? Moi na akoza na raison biso to moni bango batikala na ndako ya mobimba biso to zona biso oyo eza na niveau ceinture to teka eloke kufela wana ezate azala quand même papa na bango mama na bango ndako na bango. Pourquoi kakoluka kakobenda benda matata? Ba meki kozongisa papa leki wana na nzela ba meki kotalisa ke non quelque part moi na zana raison na ye problème eza nini papa fungola motema tozo na biso wana niveau ceinture oyo ya mobimba to tiki na bango baza quand même pe bazala ki pe ba parents na bango eluke ko changer wana ezate ça quand même ba bénéficier pe na bozuya ba parents na bango. Papa leki ndenge ba yebisa ki bongo batalisi vérité ba meki kozongisa na nzela esa lokola ke ka mo faute ko na ngambo na eti ba meki ko pesa toli tous les deux côtés. Non moi na ndeko zako osala boye pesa kitoko te papa pe puta ko loba boye za kitoko te bandeko ndeko mwasa pesi lisolo afukami liboso batu nyonso bazalaki wana akoyi na makola papa leki limbisa ngai na ndenge nazako loba papa leki limbisa ngai kanda yozali papa limbisa nga to bosa na nyonso en tout cas vraiment pardon na biloko mususu moneke na likanaki naka mwana na papa leki limbisa ngai bandeko papa leki azalaki na choix tellement bazalaki na miso abatu ndenge bavandaki wana papa leki azalaki na choix asali semblant ya kolimbisa ndeko na biso ya mwasi ya kotalisa ki makambo esili nzoka nde papa leki na mutema na atikalaki deja na haine. Papa leki mabese ekotaki na mutema na ye na ndenge bakondanaki ye ke bana bakozala na raison na bango batikala na ndako ya mobimba biso tozwa o wana ya niveau ceinture papa leki asepelaki na ngote mais na miso abatu asali semblant alimbisi mwana makambo esili problème ezate bino botikala na ndako oyo biso tokozwa wana bakati makambo asengani ba pardon makambo esili nzoka ne papa leki asepelaki te kolimbisa na limbisa ke zaki ya semblant alimbisaki na ye ya malunga te na motema na NC ekotaki lokola zaki mutamisu 4 papa leki azaki mutamisu 4 bandeko bo comprendre na yebi ke bozo comprendre déjà misu 4 lingo loba nini parce que tozaka na misu mibali mais soki déjà mutakomi nango 4 biso moto comprendre misu 4 lingo loba ndenge nini do azomona na moi azomona na butu 4 misu bino moko bo comprendre papa leki asepelaki te lokola za mutamisu 4 mutema ne ebebaki alobi ngakanda na ngeko kitaboye te na sonio na yoki nga na mibetaki tolo biso batata ndako ya mobimba yango tokozwa mwana yo kozwa raison na miso bato ebele boto banda kobenda na nga na bango banda kala mbala moko boelelo bango bazwa raison esa lokola nga na yoki soni non na limbisi epete na salika semblant mais kanda na nga po ekita mwana ana wa azani na maboko wana di nga za mutamisu 4 ti bandeko bo comprendre papa leki alobi mwana ana azani na maboko falia pau nga za tatati pona ni fasala nga bon pona nga fona yoka soni na miso abatu malgré mona batasenga ye bolimbisi babongisaki makambo na kotala pe boye mona batu pe makambo zako loba pe azalaki ne na réseau so tolandeli pe très bien bino bozona bino niveau senti otikela biso oyo ya mobimba ezaki nango pe mabete mais papa leki loko azalaki ne kaka mutamisu 4 alobi jamais ya zako memelonga na ndenge na ye papa leki alobi kanda na ngai kokita bongo te ava kanda na ngai kita mwana wana falia pau bandeko mwana nini akolia pau to comprendre na meka kotalisa bien ezali ndeko apesi lisolo te mais mwana na ye parce que ndeko na biso amibotelaki bien avant epa na bango donc koko oyo papa leki akobenga pe koko na ye mwana ya ndeko na biso apesi lisolo donc kanda ya papa leki ezalaki siko po ekita bien il faut mwana wana to comprendre kaka bongo posa ya papa leki ezalelaki ekoleka mikolo muke bandeko mwana ana komobela bandeko mwana wana komi kobela na ndenge moko ya kosakana te mwana ya ndeko na biso apesi lisolo mwana bandi kobela bakende na hôpital o te bakende koto kuna te bazonga boyeboye te babaluka boyeboye te malade ezosila te ezoyeba na pete maladi nini lelo kozala lokolo lobi loboko mutu ni doke mbongo ezobima na ndenge moko ya mabe vraiment
totelemeli nanu mpona lelo oyo mwana bandi kobela bandeko maladi mwana azobela ezoyebana te. Maladi mwana azobela ezoyebana te bandeko. Totelemeli nanu awa plus bozape ngai te. Bo partager vidéo, bo aimer s'il vous plaît. Nako yela bino suite fin bakala te. Poto kende ko découvrir ngana bino e ko suka ndenge nini lisolo oyo bandeko bo raté te. Bo raté te ba yaya nanga ba mama nanga ba kulutu nanga ba papa nanga o petite sœur na bino. Petite sœur na bino ye mungongo a Irlande naza wana pona bino. Bo raté te nako yela bino bakala te suite ya lisolo na biso oyo. Poto tala soki kosuka ndenge nini. Na pesi merci mingi na papa na ngai Philo Mwadi Kosolola, Guy Aboma Soldat, JC Mangala, Papa Théo, na katia Portiliche, vraiment merci. Merci beaucoup papa na ngai baya na ngai, vraiment merci. Merci beaucoup. Na pesi yesu félicitations na Nene Elenge. Oh, Nene Elenge somo. Et yinda ki for samedi. Veut dire ezalaka likambo anglais. Ezalaka likambo anglais do ba bokilo anglais na monoko ezalaki matata. Ah, félicitations yaya vraiment. Kitoko makasi nzamba zwa lukumu na nyonso. Famille Elenge nyonso na pesi bino bambote bele na kata Portiliche sike vandi bino. Na bosanité kulutu na ngai Angélique Wafula. Oh yaya, merci beaucoup yaya Lola yeyo. Mungongo na bino ya Irlande yango yo yaya. Bo partager ba vidéo e ko sala ngai bien makasi. To zapeli susu na bandeko na biso ba fêter ba anniversaire na bango. Toza na papa na biso prédicateur José Diskens na katia Belgique. Papa na biso akopisi 60 ans d'âge. Ndenge na portugais balobaka tu ndenge na portugais. Nawe poka koza, nawe poka koza niti balobelo mo ya bongo na portugais. Nawe poka koza na ebite so na lobi yango bien bo comprendre kaka mo bandambu itikala na mutu yango wana ezali kamba mukiete wana na limbola wana lingala ezali kamba mukiete 60 ans. Papa feti munene papa na biso prédicateur José Diskens na katia Belgique 60 ans. Toza na Yarit Makeup na katia Lyon en France. Yarit Makeup yinda ki fort encore mukolo na yo moko. Toza na Mabel Matimbwangi Bakili na katia Soyo na Ngula. Do bango lo suba anniversaire na bango elandani. Na souhaiter bino joyeux anniversaire. Anniversaire malamu ya bino nyonso. Nzamba zwa lukumu. Happy birthday na bino. Nzamba za bolingo. Bakiseli bino ba une année de plus. Ba wana mususu ba bakisi ba mbula likolo. Meza na papa na biso ye penze ke na 60 ans. Papa. Nzamba zwa lukumu. Bonne fête na bino nyonso vraiment. Nzamba zali bolingo. Tozongisa matondi epa na epo na kokomisa bino lisusu na badate na bino anniversaire. En tout cas akumisa mana ye. Na profiter lisusu ko souhaiter bino nyonso bonne fête ya 30 juin. Bien que c'est leki nango mais na landeli encore na mwa lombangu nyonso. Bonne fête bisika nyonso ezwami bino partout dans le monde entier. 30 juin indépendance na biso ya Congo toko lekisa onka boete. Bonne fête na bino nyonso bolanda ngai botala ngai ya Lola na bino yeyo leki bakulutu na ye ndeko na bino yeyo na souhaiter bino bonne fête. Tokutani na bino na lisolo ezali koya na suite ya lisolo na biso oyo à suivre. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport.
on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonne journée. Oui, mais problème. Non, problème te papa. Biso to zaba puis à Cross Agence. Biso ndem to wuti ko benga bino. Bengi kasi ko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et kotikela yo mbongo na yo. Papa, okoki ko signer awa. Nako signé. Eh, fona la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848.